qui on est awa. Yo maison yo yeberote, maison ils ont mama loi na mobimba. Hein? Soko kaka kitatena kio na baki na yo, kende kota catholique. Kita wana na baki wambo. Okotuna kaka maison bilokos ya Belgique. Soko kaka. Moza tumba, oza ndumba, kana robeta yo. Soko kaka. Ozoma commercial. Osoka ngoza kaka. Nini? Bo oni. 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 On nga ba koma na presque tout monde ngote. Ba ko maison soko kaka commercial. Hein? Biloko nyonso ba mama kati na bandaku na bango ya ba généraux, ba ministre banane. Soko yeka na soko kaka commercial. Mama biloko yo mosumba, yo ko yosumba. Mama yo mosumba. Faire de essayer beba kala munene na boka kyango. Mama kwa nyo kwa mateso sana ndeko na poto. Basi nyeka contrat kuna na madiga. Biloko ala. Oui, quoi na raison na moni basana bien pour na ndako. Tu moni basana bien pour na ndako. Oh maman bali wa moi c'était. Moni buso bano ende yango. Na ngazo ba. Ngana moi mobana ndeni. Momo otika te poani. Vraiment, ngana osala honneur na yo mama ngaso na bali o sepela. Il y a maman Juliana Magiga, na papa bébé, donc BM. On a eu qu'à Gigi Stone. Voilà, maman. Papa. Awa pa na biso, toujours ça là, nyonso. Mutazana Belgique, azana posa tina biloko na yi. Iya ana luanga, aluka kaka maman Juliana Magiga. Na bimi. Mais ouais maman ngo wana. On paye ngo ba kodede nyo. Mutazana besoin asali oli na yi. À Pessi et pas à maman Juliana. Ah, on a son coca à dans 2 semaines. Internet. Et où m'a monté pour moi ma émission a ça vite fait. Soko kaka. Aqui tem bons preços, bons sofá, bons cadeirão. Tira na madiga. Mulher de papa bebê é vender Belgique, tem Angola. Tudo angolano. Vem. Amigas, não maia, não ficam em casa. Estamos aqui depois da Shoprite, na entrada, antes do Banco Amo. É só chegar e entrar. Faz a tua encomenda. Temos geleira, arca, sofá e, como podemos ver, boas cadeiras para vossas casas, para vossas salas. Mamás não maiam. Aqui tem de tudo de bom preço. Tudo tem. Estamos aqui na Juliana Magiga, MB. Soko kaka, maison bonita. Fala toa. Bien, très chers internautes, bienvenue sur votre émission Awa Bisso. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que Bango Kuname Awa Bisso. Un grand merci à l'équipe technique, un grand merci à tout le monde qui sont comme les partenaires de cette émission Awa Bisso, Nebolandara Bisso partout dans le monde. En tout cas, je vous salue de partout là où vous êtes. Je vais en profiter aussi de saluer, de remercier quelques personnes Oyo Basouté émission Oyo. Awa Bisso Misgel Télévision. Là je vois JR Kitoko de Londres en direct, il y a Londres. Et sans oublier aussi Gigiston la Donna en direct à Belgique. Gigiston, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir cette chaîne Misgel Télévision et l'émission Awa Bisso. Un grand merci aussi à Pablo Kin, meilleur déclarant, il Luanda. Et un grand merci aussi à les formateurs de boss, il y a Nikon Kai, Gali Gaveli, l'artiste et musicien, donc Kalati Azobo qui a Bisso Susubo consommé dans tout seul. Je suis à côté de moi avec un nom du premier, donc c'est un chroniqueur Oyo Azarana Bisso Namboga Yangola, que je passe déjà la parole pour Tozana Ilia. Hein? Tozana Ilia de Luanda. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ami Georges. Ouais. Oui, invitation à Lelo, et pour tout me gagner au Solana sur presse Angola. Que faites-vous comme des observations par rapport à la presse non Angola? Bon, merci d'abord pour l'invitation. Ouais. Tout ça, la carte Angola en fait.
observation na ngai na presse ya Angola. D'abord, on monte un œil mort positif. Ok. On monte un œil mort positif. Pourquoi? Parce que dans on a qui presse Ango, na kuta ki on boete des alelo. Ok. La kuta ki on qui presse mort, elle va qui presse mort miouette. Ok. Elle qui presse, mais elle a ça la bassine. Hein? C'est la venir. Balagi boulou que trop. Voilà. Balagi désordre presque à kala. Et les lots structure et banda oya. Bande ko ba mo luka ba sala moi bien. On s'en comprend. Est-ce que comme ça biso bien? OK. Presque à kala ba to na banga ba musicien. Si ba musicien ba oti Congo. Ba linga utatoa pusa pement ba mo la net misa nzambe ya gazeye tout ça. Linga ba musicien. Linga. Lelo la presse lelo na moment na ba journaliste ba mo landa ba musicien vient que ba interviewer ba musicien. Ouais. Donc ba dans la complexe on a noté. OK. Bien même que ba ya qui en fait ba soit esprit malembe. Ya basi baba neno ko lala bango pas ba musicien pour ça la émission. Ah bon? Après ba komi ko soit esprit que te toko ke na biso to sur tant que ba collaborateurs parce que nous sommes des collaborateurs des artistes musiciens. Voilà. Donc maturité bando ya ba malé mais jusque là to bunda mais seulement que ça commence à changer. Ba sala musala ngo ba tangeli ngo te quoi. OK. On va comprendre. Ba sali pe formation mo te. Mon français peut tant monsieur Zati azani mutalunda. OK. Aromi journaliste. Alors qu'il même takikolo, aromi journaliste. Donc voilà que hein. Alors te kané ba CD. OK. A commis on ça l'interprétation ba film nigérien à part commis journaliste. Donc c'est ça en fait. Donc en fait tala car tala la musique on a peine encore ça le roi mutu azalaka tena poser ba question poser bien atikala comme ça là. OK. Mutu monta et peut ça briefing mutu monta et bisa que moni musala sala eza peine structure nango ezalaka il faut lukabo il faut ça. Donc to akala ebele dans ça là bazaki ba courager seulement. Et ba fanditi lelo ba misupe baza na souci ko s'améliorer ba misupe ba lingi ko s'améliorer teti lelo ba tetu. OK. Yana ba tumsu ba ça effort na vie alors ça l'effort ya luka yeba a changé. Mais tumsu pas luka ça l'effort ya yeba te. Date pe c'est ba ça la tete. Non c'est on ça effort baby ça. Ah ça effort yeba ka te. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire il y a des gens qui ne veulent pas changer dans la vie. Ils ont resté statiques. Bazan a besoin en matista niveau na bangote. Ils n'ont pas le temps d'étudier. Ils n'ont pas le temps. Il y a un plus. Pendant que na vie na biso senga chaque jour faut bâtir un plus. Il faut que tu aies le moment ya sika. Soit tu as mabe, soit tu as malam. Il reste comme ça intact, atikala ndengwana, atikala borné na wa yebi wana baxate. Ate komi archaïque, ate komi archaïque parce que moni boro mon modèle oza archaïque te ye asaka wana le to Android. Voilà. Ba mo benga ba émission ba Facebook et pas bato ba ça le fort ye baté. Voilà. On s'en comprend. Mais pas bateau, ça l'effort, on comprend que le monde déjà développé, tout ça électronique, na minute tu sais tu fais kotaka au qui est dans sous bibliothèque, qui bibliothèque, nous a téléphone na yo, au na Google, au chatter, ba livre ça on a dans kati, ba belé. On s'en comprend. Si quoi Angola est offert face na batandengo là et voilà. Est-ce que ça pour na bandeko bazo soutenir bango libanda, atteindre nos matériel, à fongoli chaîne? Petit frère aux anamoi face à bien, petit frère yo le bras bien il bien banda ça no bokoka. Bon en fait effectivement côté pour lobby rapendengwana parce que internet na Congo ezaki na ndengwana. OK. Internet tango yaki na Congo et comment ki na ba lire wana bande on a biso ba Karen mokonzi ba sala ba msala ndengwana. Voilà. Petit le bara bien. Petit oza courageux c'est ça rappelle kitoko mais quand on roloba Karen ya boy. Si après tellement qu'il y a une étoile à Makassi,
baye belé ndengwana na internet omona ke bato pe baleka ba ifasi kango ba l'équipe etant mususu ba ifasi ba ke ba ina ba ke ba ikin bazui ba liro ba Karine bazui ngote voilà na kati ya maikari batera batu baranzamba tia nyonso tuna sama kolona biso isifi yondo kitao zwango comme sango ndenge wana je suis pas un maikarin donc ezaka nous on connaissance voilà non le bara parce que mais on va comprendre bon en fait l'alignement na donc voilà ko lukaka ko ye bazomona et seulement ndenge wana donc voilà ozomona sikoyo bien makambo ezalaka nini so okoti yango est-ce que eza pe ka obligé te faut kende faut na sala université faut la talanga journalisme non okoki na ba centre de formation nous avons aujourd'hui quelqu'un comme Christian Bosembe c'est mon frère à moi voilà mais il n'a pas fait l'UFASI qui n'a pas fait l'Inuana tout ça il y a ça les droits OK mais quand même à qui n'a pas formation aujourd'hui c'est l'un des plus grands journalistes de la République démocratique du Congo. OK. Au moment là, bengeku génie par rapport à l'analyse mon bébé. Il y a on appelle ça exemple que batumusu balinga koye kola musu balinga koye kolate. On s'en comprend. OK voilà donc l'autre fois tout est koyamba mon copain ya ba collègue au nom de Choucha Lumière. Je profite aussi de saluer. Dans l'intervention, j'aimerais qu'il mange et loba et poser les questions. Donc l'ingénieur Steve Vivita, balancer biso, parti wana oyo Choucha Lumière loba que non, Sorazagi Mayele, le roi Nondi. Mais Nondi tombe sous pire chance des athées. Bon, il m'a répondre biso. Sorry, on sonne les anines. Merci. Non du premier. Salam sala. Yekuta ramaye les belé des chances ndé. Ya journée c'est ça en côté maza maye les belé. Oh. Ah c'est la chose que journaliste de dit. Ne baratin maye lo non dans salon chez Zaki na mena ebité. Musique songa za maye la makasi wana. Na suna portugais na munoko mangolo Zaki yanga. Quelle est votre réaction? Bon, ben. Écoute, tu vois. Non, mais. Oui, mais on est là, même dans ma page. Non, mais en fait, na tout naki, bateau. Babé, ça a une réaction par rapport à la vidéo. Oh, Ndeni, bateau penser. Voilà. Bateau, monsieur Babia, falta un respect. Bateau, monsieur Babia, manqué, humilié, bon, en fait, déjà merci pour alors reconnaître d'abord Kazinada Maëlle. Voilà. Et merci pour Naé. À concert on a l'ingagé mingi. Ouais. Tout ça là membre bel ensemble nganaé. OK. Aye bien pe kina Maëlle. T'es à l'obi on pena. Ah aye bien, vous voyez ba. Na jomo boy. On va prendre. Ngaso na longo na ngola o. Presque côté à la prématurée. Oh, non dit premier. Je te dis vrai. Comment? Et chance dans yo ya. Et très prématuré comment? Te men so na longwe. Joana o ngazala o asa na kati na ngawana. Voilà. Alongwe pangola. Babundisa nani? Choucha koza na raison ya lobake na chance te bulo na awa. Angola. Maintenant, non, le bango da vrai. Pour na nini, Choucha a batala à degré nanga. Il y a la fille mon boy, espèce ya sangi. To fana nejo mon a parlé pas nanga. Na otangele ba histoire nanga na ba film nanga na komara. Abisinga bi nondi. So na ko sa internet a commenter. OK. Abisinga bi nondi. Mais il faut ça nos presse écrite. Abi mutuna oza hello mon boy. On réfléchit ça tellement musique. Maman moi langa. Na comment histoire mon boy ta la vie na yé. Allez là. On va comprendre. Viens à biso Marie-Paul. Atalanga na pesi mbote na komela nzembo
Marie-Paul. Marie-Paul. Mais Angola, oyo, ba soutenir bateau, baza na bagage te. Moi, ils sont bon. Ba beto kara, ba mon so na soutenir ya comme danger. OK. Yango mona tobo ya ke ba prêter bazara na kati Angola a. Maintenant, il se chouche là au moment beza tengande na chance te. Journaliste toi en Angola awa. Ya mobali ana chance te. Ya basi bana chance pourquoi? Po ba basi. Ba pianzo. Bana mabele. Bana plan. Yebi sanga journaliste nini yango shusha sanga journaliste nini ya mobali atambola na mutuka. Willy ndeke waza sansa za mukolo na biso faso ma mutuka. Ala mutuka te. Ngala somba mutuka na mbonga kikolo ya presite. Mais pourquoi okolo ba ke batindika chaka lipeka ya biso moko? Biso te mutuma ya mbonga pressa azate. Mais dans la conférence de presse, Mouto a piste Mtaliboso, conférence de presse Angola, ba pesa mbongo, se ba pesa belé 10 000 kwanza. Se ba pesa journaliste mbongo belé 10 000 kwanza. Et ça combien? 20 $. 10 000 on est un journaliste et journaliste la caméraman. Oh là là. Et ça 20 $. Hey. On s'en comprend. C'est quand vous tapez si bon belé koleka batu tout depuis babanda mamba après ya ça ba conférence de presse et là que Laurent Sokoko après si mbongo ba journaliste monsieur ba 15 000 kwanza wa bato ba kolokop. OK. Ba Willy Ndeke ba Roli ba Nata Pongo ba petit nanga ba Cynthia Bofonge ba kolokop ba 15 000 kwanza. Et alors quoi? 15 $, non? Non, il y a le quoi? 30 $. 30 $, oui. 30 $ en quelque sorte. Au ce moment, si vous avez un micro copité, attends l'équipe ba micro copé na mayele. Mais tu as quand même 5 000, il y a le roi 10 $. Et là, surtout na choucha. Alors on prend choucha yom to dans la chance, soit qui 5 000 la conférence de presse. On a la chance. Nous avons 5 000 la conférence de presse. On doit comprendre. Donc, on doit montrer que. C'est que vrai. Tous ont gagné na biso na musalo. T'es allé kamba chance te. OK. On s'en comprend. Il y a le kamba chance te. On répond les sous ça. Mingi ya ba mi bali. Ba mi ba même ba si musu ba makolo kilo. Bazwaka te. Chousa yondo zaka lokolo pete yango no zomono za na ba salon de coiffure tout ça. Ba fie belé bazo swate. Ba musu ba koma ba sa ba maître ya ba pomba, ba musu ba na biso lokolo kilo, ba musu ba kenda ba ona ba 10 000 kwanza ya ba journaliste. Moi mora uta mabor akenda mitike pa ba DJ moko. Ba bimanaye. Ah moi on a ébié. Ouais. Moi ça va DJ. Donc tout moni boy. Tout morning boy, na ebisa yo ke presse Angola makambo ezate mbongo ezate za na ngai te nde na za na ngala chance. C'est le nom du premier. Sorobi attends moi quelqu'un, tout le moi 5 personnes. O basala kopa ngo pe bien. Na mboka o ya Angola. Ro pointer nanan. Mutaliboso na mona sala kitoko makasi s'appelle ça nga fort. Carlos Caballo. OK. Carlos Caballo, en tout cas, coup de chapeau na Kotaza. Ouais. Encore une fois, on a simbi un micro. Ah bon? Ouais, on a simbi un micro. On a père na Yami Balé. Yami Balé, Roli Ndomba. OK. Roli Mtabayoji. OK. Afin na Kakwaku. Venanga Roli na PC Bambote. Baromide. C'est bon. Tout ça bon. OK. Tout ça bon. Carlos Caballo. Après David Ewembe. Après Roli. OK. Après Roli. Bon, Toisi, il y a un problème. Toisi, alors bah, il y a bien. Voilà. On s'en comprend. Il y a bien, mais protocole sur la liste, il faut Zelanan. Il faut Zelanan au total, il y a Toisi, R9,
Binona ba surtout alegri osa vantir alegri faut tika musalo. Et puis quand même Junior Timba. Grand prêtre. Junior Timba. Wana ba moni ba Junior Timba ba vie na biso. Parce que bango ba sali presse na kala. Tena na nini na ndenga âge. Ah OK. Na ndenga âge prêtre et puis na coupe na ndenga Angola. Prêtre na biso. Kana ndenga Angola. Na ndenga Angola nga kili na zanga na ba RTNC. Aso mpana na Angola nde na ye na kuti bango nga dana na ba RT nga bandi RTNC depuis na 5e bina compléter le na compléter le liste Junior Timba c'est bon tous les cas. Junior Timba grand prêtre mais na liste on a 5 azate. Grand prêtre en tout cas mais na liste on a 5. Yo grand prêtre ce que dans contexte ni. Ba vie na ngati. Ba ça ba succès na mboka oyo. Mais ya nenga kopa liste wana te. Te na liste wana utangi ya 5 Joana. Te. Bata. Ya Willindeke. Poni mo tiara bien na émission la nga ko sa bolu ke la nga ba problème na fait pour nani. Te ça ko luko ba problème te par rapport. Te wana grand prêtre bo tiara maman. Obi ke Willindeke sala ba succès na mboko incroyable. Mutu yana journaliste mon côté ngana mona ba landa ye na nzela lo wa Willindeke. Na liga ndeu na liste. Te wana prêtre. To tche na liste wana kute to tche mupanzi. Oh. O tche na liste na de na. Te na liste azate. To tche mupanzi ye na to longole na makambo wana. Donc c'est maman na bina do ki yaza no ndete. Yaza ka grand prêtre. Ya grand prêtre to tche wana te. Parce qu'on a lobby mabe Nathan Pongo. Na lobby mabe Nathan Pongo. Ba Willy, ba Junior Timba, ba Nathan Pongo ba ba prêtre. To tche ba prêtre mais bon. La liste wana te. Mais ça mabe. Bon, Pepele. La liste wana 5 ans. Toki na bana basi na ndinga ba basi yo siku wana opeso ba komo to ebi pa ba petite sœur na yo ne ba sa ko pas bien. Na ndenga bana basi ba sous trotter. Na mukio batikali ba combien? Te. Na mukio batikali Choucha Lumière ça musala kitoko. Oh, Choucha Lumière. Choucha Lumière c'est bon. La luxieuse à prêtresse. Oza on prend na musalo. Mais analyste c'était. Te analyste. Ba bonne. Te à la liste c'est ma casse. À la liste vient ma casse. Lisa Queen à prêtresse. Dans la liste on a tu tiens Lisa. OK. En numéro 1. OK. La luxieuse na Choucha. Oza on prend. Et Sili. Na bona 5 ngabe na sungura ni na mesana ngakaka po par importance ba image pe oza mutut pas comme on super okima fatu boa vida te fatu continue na liste là boa vida tayo mo ka continue na liste là te Olga Mbambi te ex-femme à vie de loin a comment pour présenter bon carte pilar de la presse bon sans te mentir voilà. On assiste à une émission et mon côté non a tala été en couleur au sana non en couleur pe non a tala émission non tala été non té soit ba bonne ou pas na yebinante non a tala bango té na zovia na fin Nathalie du début à la fin émission non tala bateau on a travaillé na bango on pas Nathalie et saleli na bango net Lisa te utine musika na Luanda yende aza numéro 1 na bana basi OK. On prend ba Lisa bazaki na ba Spezia. OK. On prend na ba la Lixieuse na ba Choucha. Bazako bunda. To tanga na ba nani te comme ni nani. Rosite nani Rose carte pilar hein. To tanga na carte pilar te. Ba leki o ba esikoyo. OK. Photos wa tala bango. Ba leki o ba esikoyo. Ayeka sikwa bandika sikwa da mtatu. Ah leki na nenga boulot. On va en prendre. Atana aja masana ngata. Pour non du premier, s'il faut porter conseil, na presse ya mboka, na ba chroniqueur, na ba mais na balar nde. Bazwa balar ko le kabisu. Na tu prêtresse na ba ngomta na lar fort ya Choucha. Ala la. On sera là. Lar ya kopo pena. Oh. Que l'arbre. Mukate. Ala. Choucha. La seule nzela tambola na car na mboka o ya kop ya ye. Ya Choucha. Balinga kopango. Voilà. Mais bon ça est fort.
bokoma oke kin ou soit so linyango tika ngote. Voilà. Ça l'effort au ça au dans la coupe mosusu. Mwende yo ça la coupe non. Voilà. Au baksana presse. Au kembate. Au beta matolo te. Voilà. Biso elore bomaki biso tant to kwei na mamba mbongo ya na ndenga commerce. OK. To mo beta matolo. Ba mo comparer biso na ba petio ba ko comparer biso te. OK. Vous en comprenez? OK. Siko yango na ndem te boma biso. Ve ulindeke. Sora tika sora zaki na bambongo azwa kana vie. Sora maintenant kiango eke stabilité mo ingezala banga ba cheka likolo na légende mo boaza wana alinga welela ba 15000 kwanza tena ba conférence de presse na ba 10000. Vous en comprenez? Ben lore bo mabiso zaka mbongo économie ezate na presse na biso. Ba ya bo sala effort bo fungola ba copie mususu. OK. Nati vena ngamo ba lata mingi ba yojibo. Rolite wala ta rolera roli asala na kikolo. A guarda nani ya fiscal. On sait que mon ami. Avant fiscal na kikolo. On sait que avant fiscal la. Non non. Avant fiscal. Avant fiscal. Voilà suma pembete. Avant fiscal la kikolo. Ouais. Hein? À la cop na ya salaka, ozo comprendre. Neti papi bailo. Ouais. Ana papi bailo ata la cop na ya manager ya bar mona na nino na Kasenda. Te Kasenda te na nino. Na Kasenda sala na tudilu eventos. Mais ala na bar moko na nini wana. Bar mo mkebo za pemeni ya Fatu Boaveda. Iza ya asala kuna na manager. Manager. Oye mission on doit se kana ngaika. Te no. Oyo loba. Obi obeta ba makasi. Mo mission neti. O mission o so na légèreté. Ah, ten to beta masolo. Na conseil yo so apporter ba ndeti balba rapide na cop mo. Ba na cop. Yango na zo encourager ba vena nga ba bailo. Aza manager ya bar mo. Manager bo ya bar mo za pembe na Fatu Boaveda. Extra. Nata pongo. Ala gérant. Bien. Ala gérant. Ya. Maman de kanza hotel sita. Bien na tampon ala gérant. Ya hôtel, flat hotel moko na. Na plaza senga. Aokene ala gérant er moko banini tout ça. Ozomona. Nani susu monte toi zo senga to kota na baba zo senga. C'est pas bon mon frère. Oh, je suis mon écouter dans toi na baba senga. Bien, chers internautes, mon liste na yo. Parmi ba warriors. Liste nanga? Ouais. Na ba warriors. Ya si, ya mboka o. Yozo no mupandisa ngo mona teke ya mo etindi comme so pina ba rando. Ya zwa pekecho mtango so la tango se fali. Ah, Isaac pina ki lelo ah. Te falit. Bon en fait nga warrior te. OK. Na warrior te en tout cas. Na journaliste sauf que mutu na vie mutu tout même yo. Ouais. On nga musique à faire et trop. On va en prendre. Kasi on a plutôt né un journaliste ou phonétique à faire. Et alors mais na dévoiler on te boy na biso to ba position nga par rapport ya kopo tout ça. Nga na peut tout ça vie mo te nga mta ba boîte ba bar so ba tende ma fali na okufa pe. Ah jomo boye ma ne pe bien makasi nga so na mi fali musique ne beta na oka ba frisson. Elle nga ke makasi. Na fanatique à musique à fali. Yomi bimisi bwira pour Lugandis de la poto. Même pas. Non dit. Ya na somba car. Na falita. Vous en entendez? Ouais. Na somba car na falita. A babanda benga journaliste a fali avant au tout na question oh. OK. Sauf que na une émission monté na sala na okumi sa fali. Mais si kondo mo pesa na position. Te na pesi position te. Na omoni babandi koloba pona kendaki soyo na fali na kendaki soyo pona landaki fali mais babosani ke na uti Afrique du Sud na landa Evenson na kendaki pe soyo na kendaki nga anime concert ya Bina Filet on comprend pour Evenson fali petit nae collaboration ya bien peu importe relation pesa bien c'est pe bokena wana ndengo wana omoni non bangelo ne pour faire na biso na ti le kola koti concert te pona mambo
nga na ti lokole te to sa carrière morte voilà na ye to ape na relation mo na ye mamba pe sera position ala pe vient nga te men mutu mo peta ko zo azui acto bolinga estomac côté on a côté sentiment musique ça raison estomac to nani da ba longoli on ba tie affaire to ba tie na dit non et ça sentiment na ngam te sala ke goût ya musique ya fali e betanga voilà ozo comprendre eza mutu nyonso to ezaka ndenge wana neti fali ala mutu ala sentiment eza fanatique a wenge ok ozo comprendre moi nga na mutu ba rap ba hip hop ba nini tout ça ko style ya fali ebala na style ya musique o nga na linga o esimba mutema na nga na trop love na mutu bolingo makasi raison pour laquelle na linga ba momi trop ok ozo comprendre mais na mo boulot par exemple le rôle à Steve donc là donc mais na linga quand même ba mère tonga en tout cas pour na ba mère nga même staff na nga batu ba linga nga mingi za bana basi ya bana mibali nga ba mibali ba linga nga troté yango mona na ba nemi belé na ba otangelo na ba na ko tangelo ngo bona tandelo même ba patron su ba ko moi proposante mon boyaza né déjà nga si on a la proposante ouais bon na pédite ouais na yaya na linga ba momi pe ba linga nga ouais on prend moi courage otanga kombo no pesa ta mambote ça le bien to bala na te et beaucoup mtu bora mtu libange senga fu bala na nondi oh na to bala na te na obala na otanga comme moi c'est na télévision te et un journaliste te mama yebela te on sait pas que il me soit rien mais ezake na la seule fille na otanga awa ata mama mwana nga o abotelanga mwana c'est Joyce Kombe ok mama mwana nga ata ya la balle mais tout quand même avant mama ya mwana ok yende na ko permettre otanga kombo na mais le reste ba fille po ye histoire na ye na nga échanger te ada papa et mwana neti mkolo nzamba ozonga ye poza mama et mwana nga ti mkolo ata ya ke na vie na nga ke na vie na nga eloko moko e centraliser biso eza lifanto po lifanto na nga na lela mabe on comprendre mais sauf que pona makambo beti lisolo ya warrior ok je na lobaka ngo tout o que na fanatique à musique a fali mais cela ne m'empêche pas ya sala ko sala musala nanga na yambaka jamais faire na bise que nga na fanatique a fali ok on va pas peut-être tant on a chance autant ngone émission oyo na pena banzemba faire na lingaka ok mais ya ba album akala ozomona dans un sentiment na ngaya lo kwa mais yo bangi na to pesi poso bangi na to mo batindika chaka de mi baza na position te bozo comprendre ko pesa position zake na sala ke pas falite ya lo wa ngana fanatique héritier oui bien ok ozomona na linga musique héritier fort na fanatique à JDT molopwe ozomona mais il y a de musique qui ne colle pas. Ok. Oh, que à tout bête, je peux na leki, na ça me frappe pas. Normalement ça là, effort Yolanda musique, en cas pour un journaliste, il faut na yeba na za l'actualiser. Mais so telinga Gali Garvey par exemple. Ok. Na et écoute faut na lua nazali, na kete maman nazali, na CNZT na fandi, na zozela, yozonga, ozonga nazali. Donc sona yemba gali na yo ka man miso etanga na force ngote musique na kotanga na fanatique akoma kuta après fallait zaye oh Gali Garvey on comprend donc on a pena ya parler na tinda même ba message na yebisa masanga le kechu na yebise son putain garçon na gali yebise ke nga na fanatique so ba na 0,0,0 donc après mission ça on peut ce numéro non voilà yebisa ke nga na fanatique na makasi on comprend na état que fanatique na fan na ye na yebi que le 29 concert ya Fali par rapport à Nengi Mamou détourner stade wana au moni Fali a buka martyr binomio boloba mais Joe a bon to chaka ke mababita masolo ke musique na kisi Fali ana kisi ya makasi on comprend na biso tana kati na bisa yo renfort et pas na
Autobenga S grave. Ah. PS grave azo ya mpona abeta tom soulever les rideaux. Eh, qui tira pays visa pina ba fan nango mote. Na bi 80 000 places teza muninga na hotel. Ya, fali wana mutabeta ba Bersit. Fali wana beta ba stade, abeta stade Adundu awa. Papa, ngam nazala. Fali abeta ba stade wana ya ba Côte d'Ivoire. Fali akoma abeta ba stade na ba stade. Bino bomo na fali ngo joma boy. Oh, fali wana omoni Atlantico plein na kati, plein libanda ya na esplanade, plein na parking. Babiye zo mata. Oso comprendre. Fali wana mutabeta Apollo ebuka na Michael Jackson abeta Apollo. Fali abeta Apollo. Aucun musicien, aucun artiste musicien congolais a kendo abeta Apollo meka kutute. Gims abeta Apollo te, Dadjo abeta Apollo te, Falim tabeta Apollo. Salle légendaire na États-Unis babengango salle légendaire c'est Fali. Dans un fier ya musicien non. De dire que stade wana doki. Nazo ebisayo mon frère moni ba otu ba olubana. Ba mon André Fali Masana ba et puis à Keto. C'est lui qui fait sa génération. On s'en comprend. C'est lui le numéro 1 nous. Le premier de la classe, ah ouais, là on a Moutoté, a gagné depuis Kala. Ça fait 15 ans qu'ils vivent un succès à Kitina en boy, Tazaka en boy. Vous comprenez? Parce que Moutane, on a Zobunda, alors au moins la TV na la télévision, il fallait se basser là, Bunda Yemoko, il faut, et récemment, Ayoki Venton et Robino Mundibu, Gaz Mawe, Thomas Gaz Mawe, ça na poto abeta basa les autres tonda bosakana na Eglet yo mona Dadjo za na États-Unis a 4 musique abeti Fali pour pas du cap là mais on mona Jomobo so sakala voilà le pota là bosa ba ventir lelo il faut to comprendre non bien bazui en Angola bazui Burna Boy bazui Wizkid bazui Fali Poupa 3 personnes batie bango boy ngin bo voter mutuni to bengisa awa Fali mutabimi ba voter bangolais ba voter Fali Poupa Burna Boy azali colonne internationalement par rapport à Fali oui hein ndeto lobaka albeta ba featuring na ba américain ba on belé da danger na state mais bangolais ba poni Fali Poupa ya otika ba moni Congo bo na ken Afrique du Sud ba Zimbabwéen ba Sud-Africain ba Tchadien ba lo ba anglais faut bo bengila biso ne Fali poto ya concert mais concert à Wera na beti sur la concert à Wera bon school yo Afrique du Sud kenene okene concert à maison bon na kende concert avec Wera 21 et ça kendaki parce qu'on a mo tout na ça micro balader na nga ba artiste nini ba na posta na bango olkelanga bankamuna 21 yo mo poluka wala vena ngai yo mo poluka makamute 20 alors par rapport merci à Direk Yagichasa. Merci aussi à ma grande sœur Iris Boubouanga, Iris Obama, Mtatiga avion à défaut. Il y a aussi Fallon Luanza, mon témoin honorable Afro-Bokole. Ouais. Bande on a biso journaliste à Bassi. Ouais. On a passé ba misu ba conseil ba ya mibali ba conseil ba luka ba bolo. OK. Ba bana Bassi pe boluka ba mibali à Sir. Oyo bako bando futela bino sala ba cameraman et tout ça. Pour ceux bobzaka mobali. La majorité ya bango ba travailler na ba chaîne na bango mon côté. À part ndeti autour le Choucha Lumière, il y a un patron déjà Choucha Lumière TV. Mais la majorité à bango ba travailler na ba chaîne na bango te ba chaîne na batu. Parce que ba simple ba chroniqueuse. Mais ba d'autres ba zapper mobali zapper bien te. Bon moment na musala ngo après c'est comme il roi musala moi qui ndumba vraiment. Hein bande on a biso basi. Ça bien te, c'est pas du tout bon. Bien. Non ni to c'est là déjà oyamba yo émission comme on a awa biso. Déjà simple mais très professionnel. Awa biso c'est tout. La Miss Girl télévision. Na bato balingara non ni premier. Na ngota l'ingénieur Steve vite la caméra na ya Lumix. Ba masalanga nyo surtout ba frère nanga ba grand frère ba petit chéri ba mère na biso ba balingara non ni premier. Bo s'abonner na Miss Girl télévision awa biso.
Et tala kaka non du premier na bengi bino surtout vous voyez c'est déjà le professionnalisme et tu as libre au loba to loba vraiment awa biso ne to zarangana kadika di ma biso abango pe awa biso donc choisate et bo s'abonner vraiment massivement et bo salanga effort et monsieur bo partageant ba venir surtout pe ba moni na blessé bango boya bo répondre ngaka awa so bo ke na chaîne musu na yela bino souté awa ne boko répondre nga bo ke répondre nga côté musu te nga so na fingi bino na Miss Girl TV c'est so bo répondre nga awa vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous surtout à Miss Girl Télévision. Mais bon, confirmez que nous avons puissant telle émission qu'on a émission tout est tellement la carte en boca. Voilà. Donc merci beaucoup. Vraiment merci non du premier. Ça a été un plaisir pour nous à Mbayo na plateau à Bisso. Malgré tout déplacement l'autre décidé de nous il est tout au mon peuple. Na ba chemise ba gilelo oyo ya ba. Faut se rater. Quelques salutations non du premier. La pesi mutaleki bana basi to Angola na mbongo. Aleki bana basi na bana mibale belé na mbongo kadika di mabokete double poche. Double pentacle na bisayo. Kadika di mabokete Olga Mbambi aussi. Bambote na koto zali ma sœur et na kende kin ka pour na sa musala na pesima sa mo bazaka na balar JR sa majesté. OK. Sa majesté JR na pesi bambote et pesi masalanga mo za warrior. OK. Arnaud Fidèle na balar kabila nga pe balar ne moi trop na pesi bambote kota zali et na pesi Ben Willy le Gabonais le plus suspect le Gabonais le plus dangereux. Formateur de boss bazaki mi balé mais yala bay to kati moko le seul formateur de patron il reste le seul formateur de boss Yannick Kinia le vrai formateur mususu yala merci Arnaud Fidèle, merci aussi. Moi on a profité pour appeler ça Arnaud Fidèle. Ibrahim Kachita, respectons les gars qui ont vécu. Ibrahim Kachita en Afrique du Sud, il y a ça là dans le bureau, il y a les formateurs de boss, Yannick Kini, il y a patron millionnaire à l'ambon et belé. Veniko Kai, le formateur de boss Nangola, a formé Diego Battery, a formé boss et belé. Nabo ya Niko Kai était, on prend pas tout. Oui, bien, il y a un boss mobile. On a pris un boss. Ningi to bois kaina yoboe. Tant on a l'émission bien abisso. Prince Kitoko. Prince Dubaï, Prince Kitoko. Merci le procureur Malik Bala. Comment on a Prince Kitoko? Prince Kitoko. Prince Kitoko, on a Balobi. Patron. Prince Dubaï. Prince Dubaï. Donc on a Pessio Bambote. Merci à Richesse et Chimba, les capitaines d'équipe. Merci aussi à Bibish Mavinga et à Charlie Louboya. J'ai été toujours fier de dire que je suis le petit frère de l'intouchable Edo Muzamba. Muzambio. Merci mon grand frère, bon séjour à Kinshasa. Merci aussi à Junior Mbako et il y a aussi Patrick Mpeti, monsieur le docteur, et sans oublier Patrick Poloski, leader 3 fois carré, Patel Kamundende. Tokutani Mbala Sima, na référence Oyo Awabiso. Quant à moi, merci à l'ingénieur Servivita. Adversaire, il y a David Wembe et Komiye. Nga la resu na Angola te komi Masalanga George. Muda polémique, ciao.